Balandia maillot du nom de Bundesliga to eli susu pona ko pasola mpoke mosusu eza lisolo na biso moko ya kitoko. Alors awa toza na kati ya Berlin eza très cool. Alors bomoni ke eza ya bino maillot du nom de Bundesliga. Alors baye lisusu alors pona silisa nini na biso bomoni tozala quand même na respect ya bamama na biso. Vous abonnez na maillot du nom de Bundesliga TV. Donc, bon s'abonner massivement, bon s'abonner et ça bien. Vous avez une émission qui toko, vous avez un conseil, nous sommes bons, vous avez donc vous s'abonner car vous avez décidé. Merci, Baba. Bonjour à tous. Bonsoir. Good afternoon. Non, ça dépend de l'heure, ça va vous retrouver dans vos maisons. Alors, suivre notre programme d'aujourd'hui, c'est votre humble serviteur maillot du nom de Bundes. Alors, nous sommes à venir encore pour notre réalité à Poto. Alors, vous allez suivre maintenant avec votre humble serviteur. Allez, suivez après ça. Ouais. Balandia maillot du nom de Bundes. Tu es dit sous qu'on a pas sur la bas. Aucun abisso, autre, mais ça n'a pas sur là. Alors, avec l'isolo na biso ya Mr. Jock Leaking. Haha, et ça ça la show. Tu vas sepeli na l'isolo à Jock Leaking. Alors, ne vous oubliez pas, Jock Leaking prépare aussi alinga comme livre. Jock Leaking a comme livre na nini na e oyo. Alors, vous allez bien vraiment que non tango et aussi là. Alors, ça sera chaud. Alors, il y aura aussi il y a un programme là. On a parlé avec Jock Leaking, il a dit que il va faire le système de... Vous savez, lorsqu'on était encore trop petit, il y avait des livres là de Joe F. Ouais. Il veut faire aussi ça. Alors ça sera très génial. Alors vous préparez les gens. Alors pour rire hein, et puis pour acheter. Merci vraiment. On est encore là. Attends, on va retourner après ça. So guys, it's your man Mayo Gino the Bundesliga. We are here in Istanbul. You know, I'm always shopping. You know, so now we got new shoes. You know, if you like it, just come out of here. Here we see what's going on here in Istanbul. So everything's great. The friends, you know, I made everybody. You know, I wanted to meet, and then in one sister, you know, because she lost mother. So we are very sorry about that. So that be cool. Always thinking to subscribe. Mayo Gino the Bundes TV. You know what I'm saying? It's me. Thank you. I'll see you later. Bye. Wow, so nice shop. What's going on in here? So nice, man. Welcome. Damn. Oh no, I can't believe that. This one for my wife. Yes. Oh no, I can't believe that. So how much you sell it? This one discount now $17. So can you give me address, please? Okay, so nice. Which Try it. address is there? Which street is there? This one Laleli Mother Relax Plus. Relax. Yes. Tell me I'm relaxing. Relax. I'm relaxing. Ex ya Jock Leaking ezalaki que ayaki na aéroport jour wana que aya kopesa Jock Leaking au revoir mais ayaki babeti poto ye na mobali na ye ya kala bamoni ke Jock Leaking a voyagé lisusu te bazongisi ye na ntongo sikoyo Jock Leaking abimi ntango abimi aketi na gare ya train. Jock Leaking azalaki na mbongo te azalaki na mbongo mais ezalaki en devise c'est ya bambongo ya mboka ya UK. Ntango sikoyo Jock Leaking ake na train na station ya train ake kuna tuni basi wana alobi mais s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'aider avec le ticket, je pas l'argent. Jock Leaking azangaki mbongo ya échange alingaki ko changer mbongo ya UK te pour ezalaki abombaki yango makasi. Siko tango siko aye na gare à train na kati ya Berlin na Ostbahnhof. Ake kuna atuni bango vraiment naza na difficulté naza na mbongo te bopesa ngai ticket na kozpe futa bino mbongo soki na zoni. Ake kuna bayebisi ke non tokopesa ticket problème te soko ye okofu. Apesa Jock Leaking ticket.
Joe Clicking amoni apenza bino gloire à Dieu nzambe asalaki penza makasi parce que bapesa nano moto ticket te ke zwa ticket oyo okende voyage api ntango okoya ozofuta. Alors même bapesaki Joe Clicking mpono oyeba ke Joe Clicking aza moto ya nzambe. Nzambe nde moto alingaki Joe Clicking ke azonga na mboka ya Bundes ke akovanda na kati ya mboka ya Bundes. Tango sikoyo akei epai ya mwasi wana ex na ye wana mpona ke akoka kosenga nini basolola moke soki ndenge nini. Tango akendaki asone akomi na porte, mwasi wana azalaki surprise amona messe Joe Clicking na libanda parce que avocat oyo ye oyo azalaki na ye alobaki que non procédure ya Joe Clicking eza pasi akokoka na ye susu te. Alors Joe Clicking azozonga mboka na ye. Siko bato nyonso bazalaki sans espoir que non Joe Clicking akei mboka. Siko mwasi wana na tongo amona surprise Joe Clicking na porte ndako abeti kokoko. Comme ye pe azalaki na mobali na ye mususu na kati kuna ayebisi Joe Clicking kota omela mai après okende. Abi ok problème ezate. Tango siko ameli mai Joe Clicking akoti alinga atala mwana me mwana azalaki ya kolala. Alors ameli mai aye kozwa god na ye. Ale Joe Clicking asimbi nzela azwi train azongi ti na kati ya Berlin. Ezalaki na mboka ya province ya Berlin. Alors tango Joe Clicking azongi akiti na Ostbahnhof azwi mbongo wana oyo ya batu ya changer yango mbongo ya UK a changer yango après a futi ticket oyo Joe Clicking a defaki a futi yango mindele bakamwe balobi meto mona nano noir asala likambo ya boete. Alors ça c'est vraiment totikala kondima te mais jour nyonso kozala besoin ya ticket alors ya ke pana biso toko defisa toko pesa yo soko zangi mbongo toko pesa yo. Joe Clicking asengi merci bango pe vraiment basengi merci makasi basapesi Joe Clicking carte de visite. Alors aye kozwa train na ye sikoyo a partir ya Zoologischer Garten après ezali place moko station ya monene na kati ya Bundes Berlin. Tango Joe Clicking azwi nini na ye a voyager asali voyage trajet 1 heure de temps na ndambo akizongi na ville oyo ba juge balobaki akende place mwana na ye ya mibale azalaki kovivre. Tango Joe Clicking asimi nzela azongi alors akomi kuna ezalaki que babandi siko procédure ya kosalaki bapesa Joe Clicking séjour na ye. Alors baye kosala tout babi bon si c'est comme ça tozosala boye avocat yo kokomela e balobi parce que dossier na yo za na bana mibale bazwi balobi oyo liboso dossier tosukisi na nzela mwana wana abimisi yo na kati ya prison ya mibale apesi yo séjour. Alors bapesi Joe Clicking jour nini na ye visa na ye ya 6 mois. Tant bapesi ya 6 mois alors après 6 mois balingi bapesi susu ya 6 mois. Alors Joe Clicking a appuyé problème et pas na tribunal babi non ezalaka te il faut bopesa ngai 3 ans na ngai baye kopesa Joe Clicking ba obligé bango bapesi Joe Clicking visa na ye ya 3 ans. Tango bapesi ye sikoyo ba juge oyo basambisaka Joe Clicking avant babimise mboka ba appuyer babi non ba accuser juge oyo asambisaka dossier ya Joe Clicking avant akende Angleterre ba accuser bango ke basalaki musala kitoko te parce que Joe Clicking il était obligé que bapesa ye ke bango bazalaki obligé bapesa Joe Clicking séjour parce que azalaki na bana na mboka oyo akokaki kobima mboka te. Alors esalaki que confusion totale ba accuser juge mosusu. Alors esalaki problème ya Joe Clicking eza makambo ya nzambe eza makambo ya moto ya mokili te mais ya nzambe parce que soki oza sincère na makambo no nyonso nzambe akotika yo te okozala toujours plus que vainqueur. Yango wana yango so il faut tosalaka bolamu na biso wana ekofuta biso pe. Alors lelo mpona lelo tosuki nano na nini na biso lisolo na biso ya Messi Joe Clicking awa esuka nano wana bon prochainement
continuer toyeba nini elekaki na tribunal ntango bakizaki Jock Leaking ke abetaki bato na aéroport. Alors ezalaki ya bino maillot du nom de Bundes. Alors lisolo na biso ezalaki ya Mr. Jock Leaking na appui ya to Kaonga Mobiala. Alors yende muta appuyer lisolo oyo kokoka ko beta yango. Soki wana prochainement to continuer procédure ya ba juge na ndenge Jock Leaking abandai aya ko s'en sortir et puis abandi ba activité na. Je salue tout le monde, toute l'équipe de maillot du nom de Bundes TV. Alors Maxime Apunga ingénieur, toute la famille Mbwese à Londres et puis la famille Champlain en Afrique. Maxime Apunga ingénieur, toute la famille Mbwese à Londres et puis la famille Champlain en Afrique. Bandeko na biso bolanda reportage na biso to salaki à partir aéroport à Berlin, Tito ke na kati ya aéroport ya Istanbul. Alors ndenge salaki to lobi na anglais. Alors pour montrer à comprendre binomo bolanda ni na biso émission na biso. Alors on est ensemble. Tamam. Bossa Boni ne mayo Chinote Bundes TV. Voilà. Bossa Boni na mayo